www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. Tozaka kana kati ya ND3 tozo salara musala poto na poto tolobaki tozali to redéfendre to sala tina suka donc tozali en tout cas na zokende suka ozuyamba ndeko na biso mwana Kongo fils aîné ndenge ya mibenga yo tozana na mwana Kongo mbote na yo mwana Kongo toyo komba moko mema biso mbala moko mwana Kongo fils aîné ba somba lelo basuki na Kongo bayanke ba memela mindele miselegete mindele basengi abando ngiringoto miselegete achangwe wana dongi biloko ezaka na fondation donc boyambi mwana Kongo boye esolo ba dongi boyambi siko fondation anda kwa Jésus de Niance na mwana Kongo mema biso banda wana ti komisa biso lelo taso bandi wana ti komisa biso lelo wana tokomema mema na biso ebike oza orchestre na biso so na beti tolo na ozonga na sima mais na obeta mukongo pona ya liboso ozo comprendre donc oza mouvement na biso ngamu na beta kana ebandeli ngamu na beta oza na mbanda boyebi concert wana premier concert à Jésus de Niance ezaka na bandal wana biso wana siko toza na bateau na Jésus ngamu na beta ka viva camarada mwana Kongo de l'animation c'est ja completa sentimento nous c'est wudu povo ozana mbanda oza la fiere ozana mbanda waleza biloko mombo ko bandimela biso na bandal po bana bandal bayamba batu bien soki bosa musala bien mwana Kongo ezana garçon moko bazana États-Unis na pesi susu mbote Bari Manzanza fan numéro 1 et au CPC ko pesi mbote ya trop Bari Manzanza Bari Manzanza ngazo peso mbote na Kikongo kia mbote kia ku Bari Manzanza ngaza mwana Kongo donc langila trop quoi merci mwana Kongo mema biso banda ta ona ti comme ça biso lelo donc obiso na memi batu ba koloba aya zo boaka biloko akalanga na osepela to ya siko lelo voilà tokemba mo lelo omoni lelo surprise moko boyeza na album ndenge bimi ngai nazaki te eloko mo boyeza na nazaki te tamba saki générique nakendaka Luanda nazaka éprouvé nazaki éprouvé les condoléances quand bien même arrêté merci leki nanga o landanga muto adayaki na Luanda tozaki na ba Guilain Fishka tozaka na ba Aluwawa alors nakati album surprise moko boyeza na kati Jésus abaloli 4 akomisango kiti et komi 4 et puis 9 akomisango 6 c'est-à-dire achenga na rumba moko boyeza wana kisasa makambo dona kisasa makambo na so bozoka masolo moko boye ebetami wana mwana mwasi azolela po eza nzembo ngo ezoloba mwana mwasi ba sente pa mbali o aza marié na utoka ngulelo na place wana mutu mo bande ko lobeza Charlie Solo mutu anda ko tuna mwana mwasi yango après nga na suka na lobi Kikongo moko boza wana donc Kikongo wana nga muna lobi nebi ke Benjamin Makiese ayebi déjà ba maloba o na oloba o eza na nzembo wana donc na lobaki longi nzolele kuvana nge mwana nketo na mwana yakala ye peto munlembo kunzodiko wabakwa vuvika ngindu zako pasi wabaka yakala diako dia mbote vakitsasa land exemple ke padre obaka mameto Silia wana boyoka ki walobaki na libosone zaki Charlie Solonda ando tuna fia ngondeni alandila ni mbali ya batu donc ezaki ndingwana ezaki bongo ndongi batu bawe baka Jésus ndeni abaloli 4 komi kiti 6 komi 9 dona na rumba wana Bana ko beta ba cri o etika laki ona lingana beta po na lingana beta. Eza yo beta ngoto yoka. Na lingana beta biloko moko boye etika laki po bayoka ba cri za wana bana mai ba bwakaki bersi mwana bwakaki riti nzela bwakaki donc bango ba pesi bilengi metelema tusaka bana moko ya ndako moko donc biloko o etika laki siko yango na bwaka ta mwa de o ngana lingana bwaka mege ya pekaka. Eli ni ukabasani basani. Oyo ya nzoto liniuka basanye oyo ya nzoto basali confusion na nzela kikoso baniki nzoto na liniuka basani bruna kito ndembi mukongo mbika
donc biloko wana yango nde mutu na lingana bwaka mais ba surprise moko beza Jésus azopesa nga générique ya Bralima siko yango na bwaka bakoyoka kaka biloko ebele nazo bwaka wana ebongi na vanda na mbwake na vanda na nyawu wo wo mbwako mona moyibi akobelele menya hypocrite do biloko ezebele to beta wana wana Congo en tout cas félicitations na biloko déjà toyoki tomoni que non idée ezali est-ce que ozana batu oyo koki kopesa déjà mbote ba ouais batu bazebele nga Jésus amemanga na Hollande amemanga na Belgique amemanga na Suisse amemanga na France donc batu bazebele sona na banda siko na batu anya soponaka 3 opesa bango mbote mais 3 na kenda 4 pays sona poni 3 4 pays 4 pays oponika moko ouais na opesa vena ngai Ladi Galvanda na opesa Tosha Please na opesa Benjamin Makiese papa la joie na opesa Bernardo Nzita Poati donc ils sont continuer ko boaka to koma ti musika donc ba wana bazwa ba mbote ba bazwite à la prochaine na boaka bango kaka mais tout ça et pas Luambo ouais ah Jésus nda azwi charge ya musique ya Congo to zo benga le tout puissant Jésus le tout puissant pour eza qui place à tout puissant au déjà siko tout puissant o azwango eza Jésus yango na trier loko moko boy ya Luambo po ngana créer simultanément le fait qui se fait au même moment voilà donc tellement boy ko zwanga pas Luambo nazo beta pe loko moko boy ya Luambo kasi to kende mbala moko elunga nankwala ile kayilutela mambwe tete amululoka mumpimpa lwe tambudidie ma tete amululu wanga mangumame naleli nakiwendo ayoleli biloko ansolo naleli nakilwambwe feregola na yebaka te mululu wanga mangumame kindoki kisangameni mwana kuna zulwe ese bango baleki mwana Congo non zéro c'est fils aîné donc eza ndengwana bato bako sentir ka biloko ekeya Dubana mai babwakaki bayoka yoka disque toujours donc mamboze belé merci beaucoup mwana Congo www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.